bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV 3 bi danger kotika la danger pe kano kotika la kano babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouve. Ouais, bande ko na biso bombote mingi toye lisusu kombo yeba biso makambo mboka tokoti oza fatigué te toza na tongo donc toye ka poto lobela makambo ya famille oyo ye ko nyoko la peuple congolais parce que famille oyo de plus en plus toko momona ke le Congo ekomi lopango na bango bazo kende ko décidaka na kombo ya peuple congolais mais bo décidaka ta boza honnête mais boza ko tia muyibi liboso ya peuple congolais makila peuple congolais eza gloire pa na bino soki peuple congolais akufi bino ke kolela ngombongo peuple congolais toza ko yebisa bino ke démarche oyo IDPS eza nango pour le moment eza démarche ya kofandisa Kabila na muto mboka babiloko to bazolo ba théorie ya ba machine tozo kende kuna poto suki c'est faux Chilombo aza ko kenende po asala tout ad bona ko meka ko justifier mbongo oyo auti ko lia. Ça fait un mois presque et demi to bande obisabino ke Chilombo akondima ba machine lelo na uti komona na RFI balobi ke Chilombo azokende ba élection na machine peuple congolais telemela Chilombo aza muyibi na sima makila peuple congolais Chilombo aza kondima kende ba élection po afandi sa Kanambe soki kafa Kanambe afandi wana peuple congolais bazui lelo ba tie soki Shadari soki Kamere boye ba ke congolais to kufi. Parce que ekopesa bango couloir ya ko changer constitution et ekokoma ekolongwa na constitution directe ekokoma na élection indirecte. Ça veut dire quoi? Peuple congolais a kozala sur droit ko voter te ba député na bango o bango basi ba tia déjà na machine kuna 350 députés o basi ba placer kuna soki boke ba élection bango nde ba ko siéger na parlement bango ba ko changer constitution pour président azala voter na kati ya parlement et lobi kuna tokomona ba ko zwa biso Kanambe bazongisi après Kanambe bazui Zoé bazongisi bazui Jeannette bazongisi Chilombo aza muyibi peuple congolais alingi atika biso ba umbu. Famille oyo eza famille ya malédiction. Est-ce que bozo mona malédiction bino ti lelo papa na bino akufi bozo ko kunda ete. Bozo mona teke za malédiction au moins muto akende ko pema ti lelo aza ko yenga na kati ya mokilo. Peuple congolais tokoki jamais kotikela bana na biso esclavagisme non. Toza ba esclave te mais bato bazolinga ba benda biso na boumbu ezali famille ya Tshisekedi. Kala mingi te soko continuer boy to sa le cercueil. Chilombo soko continuer boy to sala cercueil après obi soki to sali cercueil obi suite nango ko umela mokilote peuple congolais soki bomoni bato baza ko kotela Chilombo boye bake baza bato yo bana mike ba mama na bango ba bota bango na ebite soki bakola na mabumu na ebite boza ko kotela makambo bozo mona ke Chilombo lelo azolo bake machine wana za prêt ko kendela machine wana mais machine wana peuple Chilombo ozo bosa na 10 millions de congolais o ba empreinte eza fictif ba empreinte eza compté ozolo baga machine o machine wana to ko contrôler yango Kabila to ko gagner ye to sana ba jif afuati ba jif wana ba ko sala nini soki lelo nanga zui résultat ke ko publier jif wana ko sala nini peuple congolais boti ke la bango te il n'y a pas une autre explication ya machine wana ba expert ya OIF ya ba anglais ba lobaki bien machine wana eza mabe machine wana eza na ba problème na kati machine wana eza na 10 millions de congolais na kati kuna il faut ba longolango il n'y a pas une autre explication et Chilombo za signataire na et pas ya nini ya conseil de sécurité a signé que alobi machine wana eza mabe comment lelo Chilombo lingi a changer à kota a kende ba élection na machine wana azo justifier 3 millions uti kolia yango to lobi peuple congolais tondi maté machine wana eza mabe pas d'élection avec machine. Donc, comme à la fin de l'année, blocage au Salema, Kanambe a démissionné et transition au Salema sans Kanambe. Oui, merci bien de Golanga commandé. Ce peuple congolais, le coup maison n'est pas Dieu tout puissant, le créateur de ciel la terre. Nous avons été à personne qui m'a dit alors que tous à la esclave. Le coup maison à la Seigneur Jésus-Christ. RDC, les rois du Congo, les rois du monde. Yesu Masia, Yobumaki Mokila Sodome et Gomorre. Obumaki Mokila Noah. Au salaki ba intervention ndenge na tanga ban Israël même na tanga papa Kimbango salaki ba intervention pour na kobenga Léopold pour le 4 janvier biso tozwa lipana na biso tozwa na 1960 tata nzambe to sengi yo mokili oyo yari di politique Kanambe mokili ya
Chilombo Tshisekedi alias Alain Delon Django ne pardonne pas na Bruno Tshibala il fait koufa et koufa na soulèvement populaire mokilo il fait koufa yango toleki atobeleli makila Floribert Chebeya ya Fidel Bazana Eric Bolokoloko Cédric Nyanza Rossi Mukendi Chimanga Passer Lukusa bandeko bazokufa na Kasai na Ituri na Katanga partout bandeko bakongole bazokufa tomona ta leader mokote akena na Kasai ou bien na Ituri na Beni Félix Tshisekedi Tshilombo ote pa Museveni maleki ata na Beni te aleki na sali ba mafia na ye akena osenga mbongo ya election Museveni na boy kopesa mbongo pa lobi au travail na kanambe biso tobomi pe prona ebele tokomo sukola maboko toboy kokota po oyebi bakatela cour international bakatela Uganda fait bafuta 10 milliards de dollars na bitumba oyo kanamba tikaka ba nokone mibale Museveni na Kagame babunda bitumba 6 jours pona kowelela or ya kilomoto ya Bunya. Peuple congolais l'air est grave. Peuple congolais pardon ba diaspora à Londres, ya France, ya Suisse, ya Allemagne, ya Hollande, ya Canada, les États-Unis, Afrique du Sud, partout les Congolais besoin d'ambition dans mokili mobimba. Peuple congolais les 26 oyo lobby marche zaya muneni fe bobima to mobiliser bande konabiso na bande ko bazana barumbu na komina Kisasa, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Selembao, Bandal, Kitambo, Mbiza Ipen, Mbiza Delvo, cité Mama Mobutu, cité Rond-Point Ngaba, Matete, Mongafula, Okiti, Njili, Kimbateke, Maluku, Kinkole, partout ba Congolais bozali Yolo, Kingabwa, Gombe, peuple congolais soki botelemite, ba Rwandais touti bazobo mabiso peuple congolais, Ari Hippolyte Kanambe baza Rwandais touti, komba tata na ye Christophe Kanambe, komba mama na ye Rwandais touti Marceline, Félix Tshisekedi Alain Bongo, Jean-Marc Kabundo zali boma yo, mona mobala zopa kola Carola tazota la te, oteli meme koleka ba métis, oteli meme koleka basi, moyibi oyo otaki mboka, akomi kaka lobi ndeka Kaleve mutondo, peuple congolais to kosela binote, Félix Alain Bongo, Félix alinga sala histoire na ye, ndenge camarade ne Sami Badibanga, boyebi ke Sami Badibanga zalaki ya IDPS, Bintala Bruno Tshibala bakangaka ye na prison balandaka ye na batakanambe ba négocier premier ministre tango kaka Tshisekedi ayao Tshisekedi wa mulumba baboma tato te ifeza leloko moko baboma papa o bato tout baza na complicité aliwa Tshisekedi bima place ovani na funérailles banda kokanga Tshisekedi Félix Tshilombo na kingo est-ce yobi na Félix tango Tshisekedi azala convi yo gosa baventure wana na IDPS yo Jean-Marc Kabundu batie yo na Augustin Kabuya moyibi tala bilongi na bino makila bandoki ya Congo yango tolobi peuple congolais o ezali moma ya kobanga moto te bobanga moto te Félix Ndoki toliaki na elobi zokanda aza Ndoki Félix Ndoki bauti kosombela lisusu jeep mosusu eya na valeur ya $180,000 américains à part jeep oyo bapesaki na Kanambe otake pa libanais ekite pa dekone moko yango moto azotambola nango azotambola na jeep sans plaque eza na signe ya présence de la République et puis tala jeep na ye na ya kamere eza ndenge moko kamere couleur mosusu Félix jeep nepe couleur mosusu Félix okokufa yo okokufa mabe génération ya bana no ekolimwa Félix Congo eza ya yote utokosa diplôme awa na poto batakanambe baye ba remarquer que otanga no graduate babangisi yo balobi no ubio ndima ozwa mbongo commandé so expliquer no place na nano po na kwa kopande mabe na pe minute yango pe esili donc kaka ninga wa yambo bokozwa biso pa papa ligne to le ke pa papa ligne to saka et puis les trois marches za na Bruxelles bande kotu ya France Allemagne boya na Bruxelles les 3 marches za na bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene
BTV 3 bi danger kotikala danger pe kano kotikala kano babi landa mambo bien na kata BTV 3 pour se retrouver pour na BTV 3 bana poto bana partout polinga bongo ti